Sha, 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 sha. When I nene o lokele, I nene o lokele, iyango lokele. Lokele o, ayombo, ainali kekeleke, ainali kekeleke. Sha, 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 sha. Aye mama. Otutela wa mama, okwaki kolonda usa. Otutela wa mama, okwaki kolonda usa. Wainenga mbale o kaweke lokonda, okatinya toalage mwana mama. Ewa osolo tinya mukubwa leche. Ewa imbale lokotela mwana totas. Ewa osolo tinya mwana mama. Ikolo kolo waka koliso liso ya nyenge. Ikolo kolo waka koliso liso ya nyenge. Att det blev lite förseningar, det var inte menat, men ni vet hur det är med afrikaner och hålla tider. Men ja, jag hoppas ni njuter och en stor applåd för min vackra mamma som kommer. Applåder! Bara jättefin kamera. Bara jättefin kamera.
Que les amis soient là, et ça nécessite. Alors je voudrais d'abord remercier mon épouse, pour lui dire, Elisabeth, ma femme. Je voudrais te remercier pour les 3 décennies de ta vie que tu me l'as donné. 3 décennies de bonheur, éclairées par 3 enfants. Depuis hier, le 28 août 2020, Madame est arrivée au sommet de la pyramide de sa vie. Et elle est là, prête, bientôt à entamer une descente douce. Pas que ça. Avec du recul, je me suis rendu compte que ça fera 30 ans depuis que cette aventure amoureuse a commencé entre elle et moi. 25 ans depuis que nos 2 familles s'étaient décidées de se rencontrer pour cimenter cette union. Et alors, enfin, 19 ans depuis que j'ai dit oui à Elisabeth à Londres, en Angleterre, devant Madame le maire de la commune de Hammersmith. Le oui que je n'ai jamais regretté, pourtant. En réalité, madame, à cet âge, c'est l'âge d'avoir de nouveau 20 ans pour aller de l'avant et prendre le temps de savourer le moment présent. Avoir soufflé ce nombre de bougies, c'est être riche de 1000 moments d'expérience, mais toujours rigoureuse pour en vivre tant d'autres choses et saisir en marche le train du présent vers d'autres horizons. Élise, ma femme, ne crains rien, puisque malgré ce nombre de prétends que tu as déjà y à passer, tu es toujours à mes yeux la petite jeune fille, belle comme du lait, que j'ai rencontrée et aimée il y a tant d'années. Ne change rien, je t'aime et t'aimerai toujours. Pour tout ça, madame, tu mérites d'être couronnée. Grâce c'est où? Grâce. Grâce à Zap. Cricket still. Okay, van de wal. Whatever, some himelen. Ik laat. Bye.
Elisabeth, vous levez, hip hip. Vraiment, les choses qui n'a remercié, beau-frère Nabiso, papa Jean-Noël, vraiment, et c'est au sala qui biso, tu te kala Jesus kozana ngote. En tout cas, na kumisi nzambe, na mnye surtout, au sala qui, pour n'aller qui na biso, vraiment, au laksa qui biso, bolingo penza oyo, et uta na source, pena na source, donc, papa, donc, ba fleur est belle pour na beau-frère Nabiso. En tout cas, c'était waouh. Bonsoir, bonsoir, Elisabeth Mondé, c'est Mère Fashion de Nantes officielle. En tout cas, les Kiamoto, bravo, bravo, bravo pour la fête na yo, pour l'anniversaire na yo. En tout cas, les cas qui toko, ezala lokola ka nazalaki na kati na bino wana. Mais motema nanga ezalaki na bino. Mais kaka nzoto nanga ezalaki na France, mais motema nanga ezalaki au point na bino nyonso bozaye na feti wana. Na félicité au parce que elekaki kitoko oyambi bato en plus na kati ya ndako na yo. Ezalaki salle te mais ezalaki maison na yo. En tout cas o rassuraki bato penza na sécurité na kolia. En tout cas leki bravo. Et puis na lobi na lisusu na bokilo bokilo ya solo oza mobali ya solo. Omoni ya Elise bokilo ozoela biso vraiment vrai bokilo. Bangwandi bazalaka boye ba vrai mibali bango wana. Voilà, et nazo pesa bokilo félicitations na ndenge
oaccompagnaki mwasi na yo na ndenge oyedaki ye mpo asala feti wana na motema moko. Et bravo Elise. Bravo Elise. Elise, lelo koma mama ya libala, mama ya bana. Non. Leki, bravo, félicitations. Et eloko esala ingaka pasi na yaki te ndenge maladie ya politique e confiné mokili mobimba. Mais nazalaki wana nasepelaki yo moko mona ende na bwakaki yango na chaîne na ngai ya Mère Fashion de Nantes officielle. Merci, merci, merci. Petite sœur Elisabeth Mondje. Yonde. Olekaki bango nyonso yo moko zaki la reine d'anniversaire. La reine d'anniversaire na papa prince anniversaire. Bobongaki na bana, na bayaya, na baleki. C'était trop magnifique. Bravo, 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 bravo. Et félicitations. Feti bongaki. Moto oloba fete no ebongaki te alingaka ote boya ye bwaka ye na musika aza jaloux na yo. Mais loba moto wana penza alingaka ote vraiment. Donc mais nga nazo rassurer yo 100% ebongaki olambaki olataki pe bato baliaki pe bamemaki biloko. En tout cas félicitations. Na papa ndenge pa rassuraki yo na sécurité na yo na accompagnement na anniversaire na yo. Oh te aza vraiment mobali ya solo ndenge na lobi bangwandi bazalaka bongo. Voilà, bisous. C'est Mère Fashion de Nantes officielle. Bye. Ciao.